Professeur na exhibition na moi on a RDC pour Afrique ofanda bino professeur Mulayi ofanda to silisi Isaac préparer comme des vocaux sigalais ligne côté RDC c'est tout temps makambo mission bele to za a vous avez me be côté na côté RDC nzambe pe alobini RDC tokani amen imia kumo fongola senga maye na sagesse kuyoka yosu izuleka katesika tosilisi oyo tokote de okawo tokote sikale tozaka na trois points pour les aider mais tozaka 3 points merci. Alléluia. Prophétie le lot oyo pour la RDC il y a le 30 juin prophétie à Sanza Ponios toujours précisément ni exemple pour la Sanza Ponios soki lelo bazolonga RDC eza po ba pays ebele ba utilisaka drapeau ya RDC ba invoka likolo ya drapeau wana Belgique indépendance ko ba peseki na RDC ezalaka ya politique to ya musuli mais sur le plan spirituel basalaka drapeau ya RDC pour bloquer mboka oyo Amérique Europe utilisaka drapeau ya RDC pour bloquer RDC. Paul Kagame, chaque jour, Paul Kagame, chaque jour, a invoqué un drapeau ya RDC, et a dit à Yango, la C à ma colonne pour le blocage ya RDC. Et pour la ligne, quand la RDC n'est pas bloquée. Et ça, pour la RDC, et ça, la richesse est il y a une idée. Et puis, le Baka et Tika, tout le monde s'est guerre dans le pays. Et pour tant que guerre est posée dans le pays, pour exploiter la richesse dans le monde. Et et pour ça la guerre wana alors kuna biso bamtele tokozwa moyen ya kuiba ba richesse na bango soki tolobeli bango vérité ya ba richesse na bango mais na ndenge toyebeli ba congolais na caractère o bazala yango tokobanda kosomba yango pe tokozwa lisusu moyen ya kuiba ya bote yao tika to distraire bango na ko continue bango guerre na pays. Deuxième idée bayaka kozwa to kotisa bango ba fort prophétie pour division et quota na kati na bango depuis la temps ya Kasavubu batekaka pays na baméricain Belgique Mexique bamindele bapesaka Kasavubu mbongo ye akanisaka ke mbongo oyo bapesaki ye epo esunga pays nzoka nde ezalaka po basomba pays. Belgique indépendance oyo bapesaki RDC document oyo basignaka sur le plan spirituel ezalaka na makambo mosusu place batekelaki pays yango Belgique bazalaka na motema ya kofongoma te mpona RDC. Belgique makambo nyonso oyo asalaka azalaka komande na Amérique ti na Europe
pour nini basalaka plan wana po bamonaka ke RDC eza ba richesse ebele soki topesi bango indépendance ya normale RDC ekozala grande puissance ya kotika topesa bango indépendance ya mosuni to po tobloke bango bazala aveugle bakoka eloko moko te yango tomonaka Amérique, France, Angleterre balingaka te tozwa président na volonté na biso moko ba congolais. Il faut imposer biso président la volonté na bango pour bazwaka moyen ya coloniser RDC. Amérique, Europe baza moko na nyonso oyo ezeleka na RDC. Yango président nyonso oyo ko comprendre bango il faut babomaye. Président Félix soki bazokoka ete et pour depuis 2017 Nzambe azokisaka motema na RDC apesaka charge ya RDC na maboko ya prophète aza na RDC na 2017 Nzambe alobaka ke esengeli président asimba wana prophète yango président Félix asimba mina parole ya prophète Simokipa oyo alobaka pe na prophète oyo azosala na ngoba oyo na RDC mais ye moko Félix ali évité président tango basalaka remise et reprise drapeau oyo basibaka esalaka transmission ya ba esprit donc mabe oyo ezalaki na président oyo alongwe na place et côté na président oyo azwi bokonzi tango président wana akomaka kosala akomaka kilo mpona kosala bolambo mpe akomaka kaka kosala bamabe yango esengeli président oyo azwi bokonzi adeklare bamaloba eke mabe oyo eza na mutu oyo ekota te epai na ngai mais na ndenge baza na baprofete te oyo akokamba bango yango bakotaka na baerreur bino baprofete oyo bokimaka mbangu mpona kolobela président faux prophétie na bino boyeba mpe que charge ya président ekozala bito na bino na ntango bozokotisaka ye na baerreur ngonga ya Nzambe mpona RDC ekoki mabe moko te bakolonga lisusu na RDC loba ke RDC epesa lisusu Nzambe ekanda na ntango ya Kasavubu selon plan ya Nzambe alingaki na ye te Kasavubu azala mokonzi Nzambe ye alingaka Patrice Lumumba azala mokonzi kasi eloko Nzambe aboyaka Patrice Lumumba po azalaka très colérique pe motema mokuse likambo aboyelaki Kasavubu po azalaka na lanterre po azalaka na lanterre pe alingaka na ye Nzambe te apréféraka bamabe apartir ya ta wana Nzambe apesa RDC mokongo ti na 2017 Nzambe ayaka kozongisa motema na RDC mais eloko Nzambe azo regrete mpona RDC bolingo eza te kati na biso ezala bapoliticien basali ya Nzambe bachrétien pe biso na biso bolingo eza te nzokande eloko ya moke eloko moko kaka oyo esengeli etombola RDC eza bolingo soki totie bolingo na place RDC ekotombola mais quel que soit prophétie ou n'importe quoi ngonga ya Nzambe ekokokisama kaka na ngoba oyo ye moko alobaki tanga Ababouk 2 verset 2 à 3. Deuxième message. RDC kangama na kadena
pe babwaka yango na frère Congo ezalaka na général moko belge azalaka mundele awutaka na boma ntambo akomaka na matali azalaka na kadena na maboko pe alobaka ndenge na kangi kadena oyo ndenge pe na kangi RDC pe adwakaki kadena wana na frère Congo bato oyo bazalaki na ye bakanisake azosala bajeu nzokande ezalaki réalité à part ye magela pe akangaka RDC na afeite mobimba 3 nzambe akomande mabele ya RDC ezala beni bamindele oyo bazobundisa biso bayaka kotonga bakompagnie na RDC 4 baplase nyonso oyo bakangaka prophète Simon Kimbangu badeklaraka bamaloba na kadena oyo bakangelaka ye moko mpe prophète Simon Kimbangu azalaka na baregret ya makasi mpo ayebaka ke peuple congolais balingaki na ye te yango ifale kolekela bisika nyonso oyo bakanga ye mpona kodeklare maloba meme bisika bakundela ye il faut kokoma kuna epe kodeklare maloba mpo na baregret ya na ye surtout place oyo aumelaka pendant 30 ans il faut kokoma kuna kodeklare maloba kosenga bolibisi mpe kofungola bachaîne oyo bakangela ye yango mpe ezocontribue na blocage ya RDC sikoyo na makambo nyonso oyo nani oyo akotelema mpona kosala yango mpe kodeklare maloba wana oyo nzambe apesi pouvoir ya kofungola bakangela wana na Israël bayeba ke Moïse et Josué baprofete bazali bongo biso na RDC nani oyo azala pouvoir wana esengeli kulumbimbi na Angola efongwama po eza pe espoir ya Afrique baplace ebele eza bloqué na RDC esengeli efongwama sikoyo nani akofungula yango po bisika nyonso esengeli prophète akoma kuna nani akoma kuna na baprovince nyonso province nini ebimaka basali ya nzambe ya nguya bapoliticien bakonzi banganakisi babibilaka mingi wapi me ngai nakoyebisa bino eza na Lubumbashi eza na pouvoir moko eza na Lubumbashi esengele ya kofongola po esunga RDC mobimba. Apôtre Jacob Fumani, Église Christ avec nous, Matani.